Kangaba. Tuboabilu. Tuboabilu. Tombola tombola Kangaba. Lumbe. Oi koya. Merci beaucoup na mukwantombolo muamai sur la crise humanitaire de Goma. Boyoka ki asalaki conférence de presse. Batuni question-réponse. Est-ce que Makambo a sali Kabila yebi yango? Pendant 38 ans, on a sali. Asa sala question-réponse. Bah journaliste va poser ma question. Mukwantombolo à l'aise. Azo répondre à l'aise. Mutuana na munaka autaki na senjo bazobenga homo sapiens. L'homme sage, l'homo sapiens. Mais Kabila auta na senjo yo bazobenga australopithèque. Pithecanthrope. Ochapo pithecanthrope. Nemi néandertalien. Moïse Katumbi pithecanthrope. Muyambo australopithèque. Oui. Il dépêche viva. Place Bazali va le petit ya bandi. Bandi de l'autre côté la Gabon. Bokolapa. Yango tolobi boye. Félix bien parlé. Alors nous allons faire une double effort pour protéger la population. Oui. Donc c'est un double effort. Batunier. Mais batozo le la maladie non. Bavio banda ko kitana mai. Bala kisi bavio zo kitana mai. Biloko kolia to ko sécuriser bango kitoko. Alobi na boyi manipulation. Mukontombo na lobi na boyi manipulation. Eloko esalami wana eza naturel. Eza makambo nza eza ngai te eza naturel. Esalamaka lelo te kasi trop wana esalamaka chaque année. Bane nyonso eza ba volcan place wana ifale kutu bato bavandaka te parce que eza na Nyiragongo ba Kilimanjaro epanzanaka eri nyonso soki moto wana ezopanzana ezobimisa ba mercure ezobimisa ba uranium ba biloko ifale pa bato bavanda kota Goma eza baterre moko inhabité. Mais bango, lokoso na bango na bandande, baki kofanda kuna. Lokoso, ceux qui vont déplacer, lokoso. Pas mutu normal à komona ki ah ouais, les asitota. Mais yo ke utangi buzi. Siko ya biso ni nakati. Balobi eza inattendu, mais sera géré par le gouvernement. Bon moni va dépêcher 7 ministres. Bazakuna tilelo. Sala kitoko. Batu nyonso na aéroport bazozo bango kitoko à l'aise, la bise eza wana. C'est contrôlé par le gouvernement. Mais toboyi manipulation te, batu bazo souffrir. Oh, to vanda dialogue to so na bonna Nyiragongo. Okusi. Alors bazo na kira to basolani. Maintenant, merci beaucoup na ba combattant nyonso. Oyo batambola ki samedi. Tozo se prendre achat. Ngobila kini, kobeta badamu wana eza soni. Atali ke soki naza na vile kuna njila ko frapper ngai. Il faut mona na zandu tokuta na fara. Ya mukonza zandu akimini. Na baluki zandu na filme ngobila yaka tokuta na fara akimi. Na longo boka za wapi ngobila na ba police na ba police ba zosanga boy. S'il merci. Alobi même merci bozo vanda ba. S'il merci. Tokoti wakading. La police nous a gagné bimi. Bravo. Ça dit bazaka na posa to la démonstration. Vrai ou faux? Vrai. Peuple congolais doit se prendre en charge. Oui. L'heure est grave, l'heure est raisonnée. La police est pour la biso. Moussa la police c'est pour protéger la population. Merci la Kasongo. Oyazo kanga barulage. Mbota likaso esi. Likelemba pesi. Chaque jour bapumba barulage bazotia likelemba. Longola bangona nzela. 4 mitu 5 mitu. Mikolo sikoyo bakomi kotelema pembeni bazotala biso na mitu kaka musika. Alors go pusa na kangama. Lumbe.
Mwete. Merci na Kasongo, ça c'est la musala kitoko. Continuez. Kanga pe bakuluna, kende na bandel na sima ya ASK. Na sima ASK. Kuluna leki makasi, na Kimbanseke. Papa Kasongo, peuple azo pesa confiance total. Tokolobana mabete kanga bango. Bakende na ba mine de plantation de canne à sucre. Oui. Parce le biso ba sucre, ba mine de plantation de riz. Est-ce bon côté? Oui. De maïs. Tolobi boye. Merci à nos combattants avertis qui ont marché ensemble avec la société civile. Réussite totale et marche. Réussite totale. Bango bazo kanisa toko banda 10 heures. Mais biso to bandi 9 heures. Eri bango na kebo na mutuka na ngai na hôtel de ville na kuti bango bazo la tête ko botili po baya ko marche ceci to bana maele toyebisi bango ke tokoya boy toye kotele ma sitting na hôtel de ville toka biso to changement de fréquence tozo itinéraire mosusu biso toza bacombattant tokopesa yo document boye itinéraire oyo tosali itinéraire mosusu osakeli tobeti yo tolongwaki toke toyebisi bango ke tokoya boye me biso toye commerce ti gare centrale topesi memo na biso tolobeli yango eleki kitoko baprofession nyonso tozometre bino anga tika policier mais bon pour profession yaya tombola kanga mais ba député provincial tokopona soki omoni ti balabala kanga ekati lumbe soki omoni député oyo bazobenga ya idps ngai nazalaka sans frontière okoyebisanga mpona nini atangi idps yo oza lesili ya mokisi yo soki omoni ti balabala kanga ekati yakana eba jekobe akobeta ye tikumbujande ti balabala ya idps azwi mbongo badekite mukonzi na bino na ngwende yozokende koza tumbongwa muke ya ngobila mukonzi na ngwende tibalabala bana changu place nyonso komona tibalabala kanga eka place nyonso omoni immeuble na ye ata na wense ata na tia chikumbusha nde ye mutu azwi mbongo chikumbushi boyo awo bana koto basepeli balobi balingaka boye lumbe mwete kaya tosengi bino nde bozoprotege ngobila pasteur oyo soi-disant Godin Boy faut la bapasteur bulongo ba Moïse Mbiye abimisi 100 milliards de dollars eya na Pakistan 100 milliards de maboko Moïse na bakisi mon frère compatriote mwana muke siko bapasteur oyo akala oyo banda kala kaka batampon bapasteur bakomi na batampon eske bokoki kokende na este kotika mbongo kozalaki awa on a capturé on a tué mais on a violé lelo guerre esili na este bokoki kolobela yango te bokoki kozala ti alobela et puis nzambe aza nzambe ya mawu notre Dieu c'est un Dieu qui appelle l'existence de ceux qui ne sont pas. Tala ba caméra oyo nde bato bakomi kolanda monde mobimba bakoyer te nsebeta maboko omoni bakamera oyo nde nyonso monde mobimba menga gile nazosila fixe ya bawendo yoka nazoyebisa bino bazolandanga makasi le grand mécano aza na Kinshasa bino boyebi te diaspora solo na mama Edith baza na Kinshasa le grand mécano mbongo ene kopamba aza na Kinshasa tozalaki na tomeli tolembi mati reprise eza na bandali sikoyo mercredi oyo mati retour et puis eza anniversaire ya bacameraman wana beta maboko
Kano everi eza na Kinshasa mokonzi ya ba diaspora tu akoya awana mwasi na ye na bebe amemi na bebe aye na Kinshasa bomona ye bebe ango kombata soki ngai na bandi koloba boye bebe asutuki okomona bebe akoya combattant soki ayoki kaka ye midi parti ye pasali bokobangi yaya tolobi boye tosengi Mbiye félicitation na Moïse Mbiye omoni depuis guerre eza na yesu wana so na mibengaki ambassadeur de la paix mais kitunga yango Sibempiana olobaki Salvador de la patrie omonaka moi te kitunga yango fali kuba kitunga yango héritier yoka héritier naloba héritier akopesa biso 3 defecto na biso abwaki mukwantombolo mo mai akopesa biso 3 dote héritier nakofunda yo partout yo ozolanda ngai place nyonso ozali héritier nakofunda yo partout obwaki mukwantombolo mo mai wakeli kombo one ozwi yango wapi pesa maboko Lumbe oye koya na ndenga mabe te héritier aza ndeko na ngai héritier eza na ndenga bino bozokanisa ke tokosetila ye akoye na cintu na ye aza ndeko na bi epo eza combattant héritier aza komba soki abwaki mokwantombolo mwanga où le problème mutoko sate ke tokokende kofunda ye soki omeki kofunda ye okende kosamba yo moko toshopaki nde makila nango tolobi boye pepe kale yebisila biso madilu na lwambo na mari misambo ke kini kester signale bango nyonso bosala parlement debout oyebisa bato nyonso ke mukwantombolo asa récupéré imperium tolobi boye pepe kale bosala parlement debout kote bozali oyebisila biso madilu lwambo mari lusambo nani papa wemba Chimanga ale muloto kapangala matungulu bango bao nyonso akupa mpona mboka oyo bosala bauma kunza mabe bosala parlement debout bosala tout bokanga kabila na ki na yango tolobi boye mokwantombolo ta récupéré imperium tolongoli tolamuki na tongo boye ngai mabunda yaka mba toye boyo ngai tambo mwamba yo nde mutu ya sena ozana sikoli na mutu tolale bobibo ilunga ilukamba kobo fati tala papa wana sambe alindisangalo papa wana jour ka liboso bato balobi ke premier ministre ye wana nalingaka ye te premier balobi oyo te nzambe na ngai oyo tokosala eloko epuis tosala eloko merci beaucoup tala bapesi biso trahison bakoki kosala oyo trahison ata mokolo moko te yango boyokaki général Kiwewe alobi tokobatela mokwantombolo na banzungu na ye na bibwele na ye merci na Christian Kiwewe awa tolobi alobi la police et le militaire sont apolitiques nalingi na chite okima na yo te Sénat Parlement vous avez aidé pour aider le gouvernement surtout Sénat Bambororo batondi ku
nasenga bambolo matondi ozosala eloko te bahati ozokongole 100% tochangelo fasi te soki tochangelo fasi okokima bahati lukwe tangela biso bato baza kuna tala Dans l'expérience, le voilà, Papa Mbo, Yaya Bo filme place on a sur le côté. Papa Mbo, Bosso Ndemaka, Yaya Papa Mbosso, aïe, c'est la histoire. Allez qu'on y batte, allez qu'on ça la histoire. Ça n'a pas mon aïe, ça n'a pas mon aïe, ça n'a pas sin aïe. Et puis Papa Mbosso a commis un tir le voilà chinois. Kitoko Papa Mbosso dans Papa Mbolayo oza congolais 100%. C'est père de mère pour soutenir Noël Tcha lobi les gars qui la télévision oyanda qui alobi basaka na biso te bambororo yokana tangela bino bambororo. Nous devons tirer, mes chers amis, nous devons tirer attention avec les blancs qui se trouvent au Congo. Bandundu. On doit citer le nom d'Endundu ici. Nous, on a un Ndundu. Azandu. Bologna. Sakamwa. Katumbindu. Moïse Katumbindu. Yaya, tu réponds. On a vu qu'il y a un journaliste nyonso. Bakela Lumbashi pour Makinga. Mais tu vas journaliste nyonso. Bakota la caméra oyo. On va tela kaka ngai. Bazo mituna na Simba Kiss, na Simba Kiss ite. Mais Moïse Katumbi Zandu. Ndundu. Vanderdi. Totengi. Moussa Signal va contre Léoné Moïse. Azandu. Ndundu. Basé Belé, Chalou Pandou. Je vais bien. L'homme qui a mis l'autre encore. L'homme qui a tiré là-bas. L'homme qui a amputé Gamé. Kengo Adondo, Adandu. Mouyambo Ndou. On doit tirer attention avec les Ndou. Il faut Kamita Ndou. Tokoyeba Bango en 2023. Tokoyeba Papa na ye nani, Mama na ye nani, abotami wa. Ndeko na ye asalaka na Zambie. Petit frère azalaka député na za. Mwana na ye propre. Yaya, jambe kaza wa pesa. Sisa boli. Ville de paix, c'est viva. On va taper ça vive l'omba. Yaya. OK, on va commencer la démonstration. Tolobi boye. Sunga biso bato bazosepela nde nazoyemba bazopesa mbongo mbongo mpe na tie ngai kutu chaque jour na tiaka 2000 nalembi te sunga ngaye yawe sunga ngaye yesu wani sunga ngaye kama tunakoki te yawe sunga ngaye unkwa tiche yesu wani unkwa tiche tena kumbananga yani yesu unkwa tiche tulula bukola bwebe pasteur mukuna tulula bukola kabunji walesa tulula bukola bwebe pasteur mutombo tulula bukola mwambi wanzambi tulula bukola bwebe asutwana Dieu donne mbia na kati Allemagne. Dieu donne mbia na kati Allemagne. Merci na mbongo tindi ebele. Nani pesanga papier wana na tutantanga. Bao banani. Osiko ya Papa Makambo. Papa Makambo $50. Maboko ba. Azape na mama moko simba boye. Na kangaki awa. Yepe ya tindi $100. Yoka. Mama Esther Mubilanzila. Mama Esther na Toronto Mubilanzila. Mama Esther. Ata Mkongo na tindi $100. Alobi tozolinga petit tokosiate pona pati. Na papa Muyenda bienvenue Mubilanzila. Tobetra bango maboko $100. Tobe kokota.
Voilà, on a les comptes, il y a un gros même côté, bien sûr, on va y aller. Ok, donc le dossier transfert, on relevé la gomme. IDPS, c'est vivant. Combattant pesa vive longa. IDPS, c'est vivant. Combattant zongsa vive avec vivacité. Là, ton lobawa. Soi-disant journaliste, bon bakomi, bon tobengaka, babilakisi na misu ya population, bakomi ba journaliste ya mbongo, ba travailler tout pour na congolais te. Yaya, yango na koyebisa ete place nyonso ozali, tolobaka ete soki omoni ndokisala nini ebelela. Combattant c'est un gars vivant, viva avec vivacité. IDPS, c'est vivant. Fatin Chua. Combattant Tozo Kate. Fatin Chua. Combattant Mandela, merci. Combattant, tu as silence. Tu fait des combattants qui sont à Kikwit. À l'ouest du niveau à Kinshasa, à Guénaï, à Kikwit, à montagne. Lobby, à Méga, quand même, qu'on fait une minute de silence pour la mémoire au combattant. À Koufaki. Merci combattant, merci combattant. Il ne paie ses vivants. Parce qu'à Koufaki combattant. Parce que dans l'hôpital, politique combien elle l'hôpital a dit maman Olive Lembe à sa conférence de presse. Yaya, dans maman Olive Lembe a dit même Sony. Ali na droit comme même l'écran pour na koloba. Mais dans ce maman Olive, la minute à l'eau de sali déclaration à Zolobete, na kabe ya kamwanga, batu bazo souffrir. Ndenge mona bandeko bazo souffrir na koma. Bomona ki, auti kotina biloko apati a ONG na eza na koma. Ameli okota na mwatelike batu ya ONG na ye. Akoti bango na ba école na ye. Azoloba linga zo population en charge. Yaya, nazo ebisa bino. Kabila a outi Robert à 18 ans. Yebisa ngai. Oh, tobengi bandako nini atongaki na koma. Yango toko yebisa mama Olive bisika azali akanga munoko na. Yaya, toko yebisa mama Olive ali na droite alobo na kabe ya kamwanga. Bazo souffrir. Bandani babomi bujumai. Yaya, to tunana. Bandani babomi bujumai. Bakendaki le plus loin. Il y a aucun de ça même à Louba na Boujima yo, pour mettre la main na libellé. La libellé. Yaya. Mobali na ye mutake le plus loin ya Koboma Kasai oriental. Mais lelo maman Olive. Yaya, nazo ebisa bino bakeba. Bomona ki Lionel Tchani akitaki na Boujima samedi parce que tu sais bino vous pantomo le fallait quitter samedi na dimanche na Boujima. Mais samedi Lionel Tchani akitaki alobi nga nazali mwana ya ngandajika. Voilà. Yaya bomona ki de bayambaki. Papa na koyebisa bino boye. Toi na droit à soutenir loi ya Lionel Tchani. Yaya so manifester. So manifester. D'ailleurs, ils sont dans le milieu de méchant. Merci. Combattant, tu l'as vu tous les slogan. Oui. Yaya, et l'oko est panzango partout, même aux autres de la cité. Donc, l'ini moutoua cause à la tête, il y a moka. À la Congolais de père ou bien de mère. C'est faux. C'est faux. Ils sont, Yaya, donc on soutenir loi à Lionel Tchani. Yaya, dans son émission, toyebisi nani Daniel Safu. Yaya, toyebisi Daniel Safu. Bisika azali yake akewa. Yaya, toyebisi epenge. Tomonaka même l'ongina ya zalaka congolais te. Vrai ou faux? Bisika azali yake akewa.
Yaya, naoki ba musu baloba ko za mona SS. Yaya, na minute oyo papa, tomoni ete bato bazalaki au sommet de l'état ba uti koleka. Ba utu abomi mboka oyo. Tala Congolais lolenge atikali. Kabila yeka apona copier. Katumbi ake le plus loin ça dit meeting samedi na Katanga. Ake le plus loin kofinga même kwa tombolo. Avec kwa tombolo azali mwasi. Ya azali mobali. Yaya na ko bisabino. Katumbi akimaki en avion médical. Akosanya oma piqué la pi. Yaya azalaki mwaso bien mwasité. Azo que le plus loin ya kolobete na kotia mbongo na nganje. Ko ete lo wana le kate. Yaya, nazoyebisa bino Katumbi ezali Butembo mabe ekomi komonana. Koyebi descente ya muku atombolo na Katanga. Katumbi alingaki ekutana na muku atombolo. Parce que parmi oyo tobengi bamini mosusu oyo babandaki kotravaille na ndenge ya moyibi yo so omona barebele bamaimai oyo tobengi bamaimai mazembe barebele bamaimai mazembe ezali ya Katumbi ya Katumbi te. Yaya tukoto na ekipe ya mazembe koto bamaimai mazembe bazoboma bakongolais lelo boyo asuka Katumbi atiaka mbongo batie mbongo mpona bajoueur boye batie papa na yebi yo na minute oyo makambo nyonso nesilaka te sali nini papa toza na besoin ya tokopesa exemple lelo famille moleka ekenda wa famille oyo tobenga ya memba Saolo ekenda wa lelo mpe Katumbi na mbongo bakongolais toyebi bakoko bakufa mpo na mboka oyo yeba deja Katumbi Pourquoi c'est de tout votre au Manobambali papa en RDC? Oui, l'info. Tous les journalistes congolais, il fallait tout élément. Opération tu n'as pas. Soyez bien Bokena Katanga. Moïse appelle sa bino ba matière. Bino boya pona yango bobonaka. Namoni journaliste moko akena Tanganyika. Akeko fa na hôtel. Moi mai et meka quand même ko menacer na hôtel parce que bafani naza na vidéo wana. Journaliste na lelo koto pe mai tomboki. Tozo senga toyebi Katumbi apesa ka bino mbongo. Bon bénéfice que Bob sa même battu en chef de l'État. Bon bénéfice que Bob Ramabé en chef de l'État. Toyebi sa kabino ete. Toyebi sa kabino ete mukwa tombolo. Toyebi pas na bango. Bon son problème. Bomba. Okoya. Lumbe. Obo lukaki, boko silisango, obo lukaki. Abatunangu. Kula koloba makambo abavati wana ngakutu komekate. Botunata. Tabakoloba oba lukaki boko silisango, botuna nani. Mwakolela nini? Il de paix, Papa, awa, ils sont nyonso à partir dimanche. Il est église à connaître moyen. Parce que il fallait que le conseil de la Kuna. Il y a des vous avez protégé Santiago. Il est Facha yo kakabazi na ye. Godepo ya ko yo kakabazi na biso. Yaya na esi bino à partir à dimanche. Nous se mobiliser comme un seul homme. Tous les Congolais. Faut que vous semblez la église ya Godepo. Yene vous avez protéger. Ado protéger Santiago. Après ça vino adresse, ayebi déjà, vous allez mettre la poka na bino. Tomo yebi ça la chombo. Quand on fait ça, on peut y procurer parce que Nicolo lelo, vous yebi bien. Caméra zole kana coup d'appel. D'abord il peut dire merci ma benga na coup d'appel. Il ne peut se FIFA. Qui va vaincre on 5 millions de combattants Yaya, bonsoir adresse. Azali na bandal. Vous prenez place Malasaki.
oyo tobengi kili bopeto botalaka parkata munene église ya godin po yangwa eloko ya liboso ezofunda eloko ya liboso ezofunda foto na ye ye moko asimbi mikro mpona kote ya biso biso mpe tokokota dimanche po ete toyoka parole oyo mateya soki chatini akolongwa te une peste viva kombata nayebisi bino bozala mobilize comme un seul homme parce que na moment oyo to na moment komelisa bato babibelo te twali na droit kosoutenir mukwantombolo parce bayebisi yo bisika ozali mukwantombolo azobunda na point de fiske congolais place oyo azali asantre azali mwana mboka komona ngo na 18 ans kabila te bouti koyoka bino moko bafio bakisi talo mpe babeti sete oyo bakoyoka atie au-delà ya pris au gouvernement parce que gouvernement azwi yango en charge yaya twali na droit kosoutenir mukwantombolo yaya olungu ati bujimai ofuta $115 olungu atika tanga $130 olungu ati na kolwezi $135 yaya nayebisi bino twali na droit kosoutenir mukwantombolo yaya tolobi tosimba na main dans la main mpona kosoutenir mukwantombolo papa botali état de siège na este yaya nazoyebisa bino ezalaki oyo obengi état de siège ya kitoko yaya awa nayebisi bino bolandaki lobi baexpert américain lobi bamatisi basatelite na Goma yaya bamatisi yango pamba te bolandi message ya mukwantombolo alobi nalingaki nakita na mwasi na ngai na Goma mais eloko ampeshe nga boyebaki potopoto tobengi ya volcan ekenda kokanga meme na oyo tobengi na makadam ekangaki na presse awa deja lobi babanda deja kolongola yango yaya azokita Goma yaya toyebisaka bino mukwantombolo yaya toyebisa bino mukwantombolo aye mpo na réponse yanga na yo totikala komona congolais ya boye te akati voyage na ye alobi ete nayoki na mboka nanga menace ezali yelo akiti mpo na intere yanga na yo une pese viva kombata twali na droit kotika mukwantombolo na loboko ya nzambe mpe tokoyebisa nzambe mpe loi ya Lionel Tchani oyo azali congolais te bisika oyo akotelemela yango na bana na ye babela maladi ya diare bakuta tobone zambo yo zambe malamu kobata tobondeli mpona kotika chef de l'état na sala loboko ya nzambe loi ya Lionel Tchani na maboko ya nzambe tobondeli combattant yawe tosengi na moma oyo loboko ya bosambe ezala na mboka oyo papa opesanga nationalité po ete nazala congolais nazala étranger te yango na botika okana ngai nasala loboko na yo na oyo nyonso oyo akotelemela loi oyo ya congolais oyo akotelema yango na moma oyo esika azali moto na yo landa bana basila na kongo na yo puissant de chef kotini moto kozala yo esikisaba anganga. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstan, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonstan et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza bazali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate.
liboso soko tamboli masanga nsima. Eh oui, yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store. Na baproduit alimentaire oyo ya Eden Store, yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza oyo ekobonga mpona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Eden Store.